Shalom na bana nzambe nyonso, shalom na peuple de Dieu. Tiketi nzambe alola apambola bino. Vraiment, abonnez-vous massivement, partagez, likez et commentez. Voilà. Pour partager, pour liker, pour commenter. Révélation nazo pesa ngo pona mutu moko te. Ko partager émission, ko partager vidéo qui parle de Dieu ezakaka kosalela nzambe. Kobomba ngo pona yo moko te. Je vais dire à quelqu'un, mwana oyo yo bota azalaka mwana na yo te. Bolanda révélation nzamba pesanga par rapport ya ba maman. Bien-aimé, il y a plusieurs femmes mariées batambolaka na ndenge ya kobanga nzambe te. Eza na basi ebele ya mabala batambolaka na ndenge ya kobanga nzambe te. Lelo bazo souffrir, bana bazo bela, abota mwana koma kobela, akoma na ko souffrir na bambeto ya hôpitali na mwana, hôpitali oke ozongi, pona nini ezaka ba faute ya baboti. Tika na yebisa yo ke mwana oyo yo oza na ye, mwana ozo souffrir na ye na kati ya maladie, a mwana na yo te. Bolanda révélation nanga, nzamba pambola mutu nyonso akosabone, nzamba saloka bolamu, miracle accompagne vinao. Mukolo moko na lali, nzamba ebisinga na ke kobondela, pona mwana moko na kitambo azalaki na meningite, na pédiatrie ya kitambo ya ba bébé. Bien aimé na lamukaki na tongo na beteli sière moko to bandaki ko partager nepe mingi bonzambe. Na ebisi nzamba tindinga na hôpital ya kitambo na ke kobondela, pona mwana moko aza na meningite ya mwasi. Nazwaki transport nanga na komi na hôpital ya kitambo, précisément na pédiatrie. Nakutaki ba mama bafandi libanda nde kaka ezalaka ba garde malade, bana ya ba mama na nyonso bazalaki na salle d'urgence. Bien aimé, nazwaki ta ya kokonte te. Nakomaki wana nakuti balalaka libanda balamukaka libanda. Napesaki bango mbote na yebisi bango soki tokoki kobondela. Bien aimé, bino moko boyebi mutu aza na pasi ya boyaka libondeli te. Et surtout, mutu aza na milieu o ezali hôpital akoki koboya libondeli te. Bien aimé, nakomaki na esika na bondelaki na ba mama. Nazalaka na défaut moko. Soki nakoti na service, ou bien soki nakoti na présence ya nzambe, ezalaka pasi pona simba téléphone, na filmer ou bien na salaka boy, nazalaka emporté et puis nazalaka concentré. Voilà. Bato musu bazwa grâce, azo sala musala, azo sala service, bato bazo filmer po bato lelo balingi komona ba preuve. Basala nzambe o balakisaka ba vidéo, bango nde baza vrai, bango nde baza spécial, mais biso tozalaka na tente. En tout cas, nazalaka na tente na ebite à la longue. Ce que na bato mosusu bakobanda kozwanga ba vidéo, mais nga moko nazalaka na tente ya kosimba téléphone. Tobondelaki na bango. Pendant que tobondelaki, na lotango tosisi prière, na lobi na ba mama nyonso bazalaki wana, nzamba tindinga na bondela pona mwana moko aza awa, aza na meningite. Précisément, aza mwana ya mwasi, mais Dieu m'avait pas donné le nom. Et mukolo mwana tombolaki musapi alobi ngai. Mwana nanga aza na meningite, aza mwana mwasi. Mais aza awate, aza na kati ya salle d'urgence. Ezalaki pe na ndeko mosusu aya kanginga. Alobi ma sœur oye pona nga. Ndenge naza boye, nasi na signé mikanda na famille mobimba. Mwana grand frère nanga azobela. Balobi ba transférer na lobi pas question, mwana na bako transférer te. Nazwi nzambe nanga na tie Angers. Mais lelo nazo comprendre te, nazo ka faiblesse, nazo ka peur, nazo ka ba sensation nyonso ya malamu te, mais moi naza na salle d'urgence, nazo koka ko prier te. Tu es là pour moi, prie pour moi. Na simbaki ndeko na maboko tobandi kobondela. Tant tobondeli po tobondeli, pendant que tobandaki kobondela nae, Dieu m'a signalé que c'est sa servante. Na tuni oza musali ya nzambe abisinga, oui, je suis une servante de Dieu. Ngabi oui, quand je prie avec toi, Dieu m'a montré. Na sambela ki na ye na communica qui est force. Bien aimé. Tant on a silisi, alobi ma sœur, na yoki siko na zongi kati nanga. Aibisinga naza na mbongo mingi te.
naza kaka na 2000 francs. 2000 francs eza moins de 1 dollar. Moins de 1 dollar. Alobi na sele prière nanga. Nga bisie kobanga te mwana kobika et puis akobima na salle d'urgence. On avait prié avec la sœur, c'était passé. Nake pa maman oyo mwana azalaki na méningite. To solo linaye, bien aimé. Pendant que na bandaki koya na taxi, je disais à la sœur ou accompagnant kinga, ngabindeke toza boye Saint-Esprit azoyebisanga na salisa ba maman consultation prophétique. Dieu me dit de le faire une consultation prophétique. Mais natala ki na désobéir na musala ya Nzambe, que Dieu me pardonne. Ce qu'on a bandé pour comprendre, l'Esprit de Dieu me disait toujours, ça va en consultation prophétique. Nazwa kita wanate. Na sali kaka oyo ngai, na kokai kosala. Na sambeleli mwana, maman ebisinga robe ba oke ko changer mwana na salle d'urgence ango yo prier pona yango. Na bondeli pona robe wana. Ayebisinga na salle d'urgence bakota kate. Tokena la kiso juste côté mwana lali otiata loboko obondela bien aimé landanga malamu. Na kepe na tie loboko na déclarer. Na bimi wana Nzambe bisinga kende na pavillon 9. Na suka. Na kendaki kobondela pona papa moko azalaki na problème ya pema. Tango na sili Nzambe bisinga bima kende. Bien aimé, pendant que na kendaki na zongi ndaku na lali na butu, namoni attaque ya mwana poupée. Namoni attaque ya mwana popi. Poupée o ba mama basombela rabana. Poupée ango ezalaki ndenge nini? Ezalaki ba poupée ya mikuse o ezaka kovo ezaka na suki te. Namoni poupée wana aye asotelenga akanginga na loboko awa. Etango nazosala lokwa na longole na baje. Voix moko ebisinga espérance beta makasi ena beta ki poupée wana makasi poupée akweyaki abimi makila na miso abimi makila na zolo na munoko na kati ya vision après service na zongi ndako. Bien aimé, on te manque pas de Dieu. Mambo Nzambe basakana na ngoti soki Nzambe benga yo te komeka te. Poupée wana kufaki. Namoni mwana mwasi moko abimi namona ki elongi te aye na saki ya lokoti poupée ake. Na yoki mbala moko voix na kati ya vision babisinga tala bassin za liboso. Namona ki bassin et apparaître babisinga tia loboko oyo basuyo na kati. Na tia ki loboko wana na kati mai wana ezalaki vert directement na situki. Nga nalobi oyo eza révélation ya lolenge nini. Et l'équipe des jours, le Saint-Esprit me dit, zonga lisusu na hôpital. Na zongi lisusu na hôpital ya Kitambo. Na kuti mama ya mukolo mwana oyo azalaki na méningite azalaki vraiment faible. Na ebisi ofandi na mawa ndenge nini. Alobi, lelo na makasi te. Ngabi pourquoi? Abi batindi nga lisusu na kota scanner ya mutu. Na lembi. Nzamba sa la volonté na ye. Maman, priez pour nanga na zwa makasi. Liboso azaki lokwa kokosa nga te na nga bien te boy. Na ebisi bino bolinga ka so mutu aye abanda bino na ba prophétie. Dès que je suis là, nazara na prophétique na monaka. Et puis nazaka na sensibilité ya spiritualité. Soki na monité je sens et signalaka nga. Eza ba marque onga na senga kala la sensibilité spirituelle. Aisinga mama ya solo prier pour nanga kasi. Nde na ye ko prier pour na ye mais ya komaki kokosanga pour me faire voir que c'est une femme forte, il n'y a rien. To bondela kina ye lisusu na simbi njela na zongi ndako. Eleki mikolo nazonga kisu na hôpital te Nzamba tinda kinga na wenze sikoyo ifale na sala mission ya kokende kolobela bato batekaka na wenze. Eleki mikolo servante wana mususu na priaki pona ye asinyaki mikanda na baminganga tozwanaki ba numero. Tokomanaki na WhatsApp apesinga rapport na mwa mikolo na monanaki te. Abi la servante boni na bi bien. Abi anga mwana bika ya mwana frère abika mwana bima hôpital
bapesa biso chambre après chambre abika penza satana yoka soni tozonga ndako na bi gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais mwana wana ya menégite wana akufaki. Bien aimé, j'étais choqué. Nzambe. Ndenge nini okoki kotinda nga na bondela pona mwana na place abika zwa délivrance akufi na sepela kite. Nzambe ayebisinga te. Bien aimé, mutu azaka kozalaka na raison liboso ya Nzambe azati. Nzambe ayebisinga espérance. Jour oyo kendaki ko prier pona mwana wana na banda koyebisa yo nini na taxi na banda koyebiso salisa ba mama consultation prophétique moko pendant yo kosolola na ye na connaissance pe na casque on apesa yo pendant que bakobanda ko expliquer yo arrivé ya bana wana na mokili oko comprendre par là bana nini o baza malamu na ba o baza malamu te. Tangu yo zwaki tamuki ya kosolola na mama na ye mama ya mwana na menégite ayebisaki yo nini azalaka des fois protocole na ba événement ya musala ya Nzambe. Alors nga Nzambe na mutu oyo ne fiske ya simbaka kitunga ya mabonza ya église nga nazalaka reconnaissant pona kokonte na liste ya basali na nga. Alors, soki ozwaki temps ya kosolola na kotune maladi ya mwana kotune mambo ebele sur mwana wana même ya arrivé ya mwana wana olinga ko comprendre que mwana wana koya na ye azaki elima, ce n'était pas un enfant. C'est pour cela je t'avais dit d'aller seulement prier sans pourtant koyebiso ke ozo ke kozongisa elima na monde des esprits. Yango moni ayaki ko attaquer yo. Va dire aux gens soki na tindi yo te kokende te yango moni eza na bato ebele akendaki kosala service ya musala ya Nzambe alali alamuki te akufi parce que moi je ne peux pas avec lui. Eza na bato ebele bakendaka ba miracle ya ba propre courage na bango na ba sentiment na bango nga Nzambe nazalaka te yango moni bato mosusu akufi comme Nzambe musali na yo penza Nzambe mutu na yo penza nga Nzambe nazalaka na bango te. Et toi-même tu as vu ndenge ayaki koswa yo ndenge aswaki yo deja na kotisaki virus yango nga Nzambe na traitaki yo po nga moko nde natindaki yo. Azalaki mwana te azalaki elima mama na ye soko ozwaki temps ya kosolola na ye sur zemi ya mwana wana olingaki o comprendre mais yo otalaki air na yo ya kozonga ndako. Bien aimé yango wana natindaki yo oke kozongisa mwana wana par rapport même ya musala ya muke o mwana mwasi asalaka ya ki protocole na ba événement ya service ya musala na nga yango natindaki yo okende ko libérer ye azalaki mwana te. C'est un démon ya ba jeté yango azongi. Lelo yo mutozo la nango ozo souffrir na hôpital mwana oyo zongisa nanu ba penser no sima grossesse ya mwana oyo zane ozo souffrir na hôpital ozwaki yango ndenge nini ti obota mwana wana oboti ndenge nini grossesse na ye se pasaki ndenge nini eza na bato mosusu prophète wana penza aza ya Nzambe obiki aprielanga na zwa zemi est-ce que zemi yo ozwa wana mwana oyo obota na azaka ya yo oyebi origine ya mwana wana uta wapi susi kaka lokwa na kota libala na botaka te okenda ozwa elima. Et aujourd'hui tu souffres à l'hôpital. Ba parents ebele ba changea bango bana pona nini toza na basi ebele qui sont des irresponsables sur le plan spirituel na vie ya bana na bango. Mama il faut koveya kalikolo ya bana mwasi nyonso oyo akoeshue na éducation ya bana jugement ekozela yo ozwi échec ya parcours à vie.
Et Bible ezoloba mutu oyo azokoka ko éduquer banda kuna ete ndenge nini otelema pona ko éduquer population ya Nzambe. Ndenge nini oko diriger bana Nzambe tant que ndaku na yo mama ozokoka ko diriger yango te. C'est du mensonge. Bana na yo bazozala éduquer te, baza na encadrement te, baza na enseignement ta muke te qui vient de la part de Dieu, mais tu te mets en chair pour na ko enseigner bato mosusu oza lokuta. Basi ebele baza ba irresponsable même dans leur couple. Même dans leur couple. Et ba maman belé bazo souffrir na bana na hôpital na ba maladie incurable. Mais yé moko ayebi. Répentez-vous. Bozwata ko se repentir, c'est tout. Nzamba bisinga falo solola na bango oninga ko yoka. Nga na pesa connaissance spirituelle. Tant on ngo sesa bango consultation prophétique balinga ki ba expliquer ba source ya arrivé ya bana wana. Et ça na bato belé bazo souffrir na bana na hôpital. Basi ba changer mwana. Tellement maman oza na vie de prière te. Eh yaya, péri ki wana ba tie combien? Et bongo manzaka na ba plaka ki est combien? Bana na bazo kufa. Bana baza musuni ya libumu ya mama. Mwana za parti ya nzoto ya mama. Oza wana oza kaka na kati ya ba distraction. Tu n'amènes pas tes enfants dans la présence de Dieu. Dès le bas âge. O me marabana na présence en Zambete. Oyebaka kosala prière familiale te. Babandaka ngo tangu baza bana baza mike. Babandaka ngo tangu bana baza mikolo te. Éducation ya bana ebandaka tangu bana baza mike. 3 ans, 5 ans, 6 ans. Et bokanga TV. On va prier. Si bana bazo kola bayebi ke biso et pas na biso 20 heures toza na kati ya prière. Mais ba parents belé ba rata vol ya éducation wana na bana na bango. Et lelo ekomami lelo. Lelo ekoma ba problème. Mwana na ngai basi ba changer yo mwana kala. Bazeli kaka na âge moko boye mwana bandi malade. Okoma souffrir na hôpital. Okoma souffrir na ba faux prophètes. Tant on pose au belisa bongo ba faux prophète balobi bongisa saki ya mbongo. Papa priez pour na mwana ngatina nanu 300. Priez pour na mwana ngatina nanu 200. Semaine nanu 500. Nzamba zola kisangai, somba mafuta, somba mungwa, somba tomati, litungulu, ndembi, pilipili. Basalisi osusu alliance mosusu ya bondoki. Pourquoi? Une femme doit avoir une souffle de prière. Moi si, il faut avoir un souffle de prière. Une femme doit se connecter dans une vie de prière. Ba maman belé baza na vie de prière te. Yango no moni bana bazozwa ba problème à la longue. Ba triquer yo mwana oyebi te. Okomika kolela. Bana bazo bala te, o veilla quitter de le départ, il fallait veiller, likolo ya bana na yo. Toi-même, tu n'as pas la vie de prière. Éducation et l'équipe éducation nyonso. Muto apesa ka éducation ya solo. Eza tango connecté mwana na yo, molimo mo santu. Oyambisi Jésus-Christ azala Seigneur comme sauveur. Mwana soka zokota akola na éducation ya Seigneur Jésus-Christ akozala épargné. Mais ma maman est belé bazalaka na temps wana te, c'est malheureux. Moi na komi na 20 ans. Maladie moko eye. Moi na komi na 28 ans, a komi insupportable. Moi non na comprendre yete, eza sens ya irresponsabilité. Babandaka koveye na mwana, 2 kaza mwana muke 3 ans, 2 ans, ozo veiller likolo ya bana na yo. Kolinga te mwana na a raté paradis, a raté lieu de repos. Kolinga kozala na distraction te, mama yo muto zolanda ngai.
Yo pe bana bazana numike, c'est le moment. Fandisa bana na yo, initié bango Jésus-Christ de Nazareth. Kotisa bana na yo Yesu. Okopema na vie. Mais ba parents belé lelo bazo pema te, bazo lela, bazana kati ya souffrance. Pourquoi? Bana na bango ba raté Jésus-Christ na debi ya âge na bango. Et aujourd'hui, ekomi kaka maya mishu. Oye bande grossesse à mwana na ozwela ngo. Oza na ndoto oyo ozwa par rapport ya zemi ya mwana wana. Mais tellement que tu es ignorante. Oza distraire. Bana ba beba yo. Mutu nyonso oyo mwana beba ye. Ezala oza ministre. Ozala oza président. Soki te oza na mwana mutu esalaka bien te. Para wana azalaka na kimia te. Ozala na kimia te. Okoki kokosa conscience ya batu mususu libanda na yo ke non, ça va, eza makambu me kati na yo okosa ngote. Dès le bas âge, la kisa mwana nzela ya Jésus-Christ. Fungola ka Bible mama, tangela ka mwana na yo, ba passage ya Bible, ezaka déjà initiation ya parole de Jésus-Christ, la parole de Dieu na kati ya vie ya bana. Bo rataka te eloko wana. Tangu yo bandina mwana bonzambe na bomwana nyoso. Eza pasi po balesa na même mwana na okindoki. Parce que là où il y a la parole de Dieu, il y a le feu. Situation na kutana na ngo yango wana. Laisse-moi te dire que mwana oyo vivaka na ya za mwana na ote. Mwana ozo souffrir na ba hôpital eza mwana na yo te. Ba maman belé, il faut bo se repentir. Il faut que se repentir. Il faut que yeba ko senga nzambe bolimbisi. Na ba parcours mususu. Oza na zemi ya mobali mususu. Okendaka kosangisa nzoto na mutu mususu. Pendant que oza na zemi ya mutu mususu sangisi zemi na mutu. Semence ya mutu wana abakisi. Tango kobota mwana wana. Et c'est passé ndeni. Semence wana. Eza zemi ya oyo. Meokeloba eza ya oyo. Ba semence wana ndenge osangisa nzoto. Na zemi ya mutu moko. Obakisele yango matabisi ya batu mususu. Il y a des femmes qui sont sales dans le mariage. Et ça n'a pas se belé ba salité na kati ya mariage. Ba sala ba parcours moko a salité. Et ça mokolo moko na lali nazaki na TikTok. Mama moko akomeli nga solo na ya pasi ya libala na yo kaki pasi. Et comme na butu na pusani na tron na nzambe na talisa ki nzambe situation ya mama wana. Na nzambe tande mama azo souffrir na libala. Pourquoi? Na tuna ki nzambe pourquoi il y a plusieurs femmes qui souffrent dans le mariage? Et les jours que je priais pour ça, je pleurais. Na olela. Nesi nzambe po ani. Et mukolomo na lali namoni bakoti singa na sali moko boye. Namona ki écran géant ya munene zaki na munene lokwa mur. Voix ebandi oloba. Abi espérance. Yebisa ba femme mariée basi ya mabala balobelanga na lingala oyo. Yebisa basi ya mabala bami petola. Bazo vivre na mibali, bazo lala na mibali na bango na kati ya salité. Et j'étais là devant une grand écran. Écran ya munene ezakilo. Ezaki mur mais bon wana ki écran. Mai ezotoka. Donc mai ezalaki lokola kotoka. Après, tant message esili ekangama ki ezongi mur. Na luka mwana mwasi wana na mona ye lisusu te. Eza na basi ya mabale belé. Baza na ba parcours moko sale. Repentez-vous, Jésus-Christ revient bientôt. Nzamba kuto te na lisolo ya parcours à salité avant obala. Ba kuto na ngote. Pesa mabeno nyoso liboso ya nzambe.
Ce que ça na basala nzambe faut basungo na prière. Senga molimo mosantu. Ala kiso musali ya nzambe nini oyo. Ako sungo na prière. Ya ba bêtise ya parcours ya vie na yo. Po ozwa délivrance. Délivrance ya kanakati ya repentance. Bible ezoloba na Jean 2. Si vous confessez vos péchés, Dieu est juste pour vous pardonner. Et ça n'a pas se belé. Ba confessa ba masumu na bango te ba parcours na bango te ba fanda. Et malheur kita na bana. Souffrance kita na bana. Pourquoi? Yo moko vino ezalaka malamu te. Tika na yebi soke mwana oyo zo souffrir na elelo na hôpital aza mwana na ote. Sala na nous prière ya repentance. Kotisa video kati na yo ya parcours a vie na yo. Tala bo jeunesse na yo. Otambola ndenge nini. Osala ndenge nini. Zonga nanu na kati ya parcours ya vie na yo. Tango kozonga. Obandi kosala repentance. Na eloko moko po mwana na yo. Bana na yo. Bazwa délivrance. Pendant que okobanda osala prière ya pardon pe ko se repentir de bosso ya nzambe. Bana na yo. Mwana na yo ozo souffrir na ya ozwa délivrance. Abonnez-vous massivement. Partagez la vidéo. Commentez et likez. Oyo yoki. Kobomba mpona yo moko te. Partagez, commentez. Nzambe ya lola apambola bino. Soki eza na question ya kotuna, okomelinga na commentaire. Na ko hésiter te pona ko répondre yo. Na répondara mutu nyonso. Nazaka lolendo te. Naza na ba condition te. Je suis là pour soutenir des enfants de Dieu. Et je suis là pour sauver des âmes qui sont perdues et qui vivent dans le péché. Répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Bye, à la prochaine, et laisse que mon Dieu vous bénisse.